Merci Kabou Alon pour ça, merci Nabala Nignon du Congo, merci Nabino Oyoboy, vous avez sa mission confiance, c'est besoin dans l'émission du début jusqu'à la fin. Sur les Ambala, les besoins pour l'émission du Congo, au sein du Congo, s'abonner, partager, bah j'aime Nabino et ça peut une manière pour soutenir Bisso. Tolo Bela Makamozo le Kamboka Bisso, c'est regrettable. Et puis Namawana Maya Misuta dans Sota. Aujourd'hui, non seulement Makamozo le Kana Est. Le long la province ya Maindo mena kwa mutu. Bato bakufi kuna osama sécurité. Ba ya kana bande kuna biso ya bateke. Bazo bunda nini? Bazo bunda mabele parce boyebi. Jatini mobilaton azaka gouverneur en province wana Maindombe, il y avait une bagarre batu bakufa na yumbi. Ti lelo oyo boye dossier wana bafandela ngo balandela honte. Yango siko biso tozo mituna. Yo mwana Congo. Il y a comme insécurité partout. Tous les gens sont félix, sont zelanini. Barwande ou bien pour que biso peuple congolais to bengana félix parce que le on a le loko plusieurs fois. Que ce qui biso to bengana Chilombo, bo mona Barwande na ba kimma lobi na butu, bo mona subato wanate. Parce que comme cause ba prétexte que élection au sale matin ça bunagana. Élection au sale matin parce que batu bazo kufa na yumbi. Élection au sale matin parce que batu bazo kufa na kwa mutu. Donc on suppose le lo que batu wana bazo bomana kikwiti, bazo bomana ba kwa mutu, bitumbezo le kana est ya Congo, Félix connaît quelque chose. Parce que batu baza sérieux bazo mona makambo. Ba cause raison que non, batu wana ba secteur na zaki bazo mo kwa conflit. Ya bo moni toche élection il faut pas diaspora ba ça mais ngavima na zo mituna ti deni kadi maozo sala ba comédie wana ba congolais nini vraiment sérieux à diaspora na Afrique du Sud na Belgique na Bazavetain na Paris na Montpellier na Marseille na États-Unis ba bimi peboué ba kei ba Chilombo ti c'est tandis c'est ba bi Félix parcours na vi na mo bima Félix élection na Belgique le bobo ko bisabiso kanya makasese botala kanya makasese bo komisi yango sika torture bozo beta bana batu ba mesu kutu ba kena porter disparité le boy kanya makasese koto non musala kanya makasese to produit 150 000 tonnes ya masangu mais 150 000 tonnes bien bo produit wana boka na total ekolo masangu na zando 2500 2300 et puis bazo ba 150 tonnes pour la bango selon Tshisekedi na batunaye ba bande naye 150 tonnes bazo mona comme si que non yango nde ko lesa Kasai mobimba 150 tonnes na pese exemple pour bande ko comprendre que Félix aza vraiment souka ya mutu boyebi ba mitu ko me makaba zelu wana minene wana mutu kana moke pesa 30 tonnes donc on suppose que tout ça na mitu kana 105 ils est équivalent à 150 tonnes. Alors 5000 tukana so bato nesi ba masango yango nde aussi sanzalo na Kasai. Batu bobano ya régime bana ba mouvation o bobana ba mobutiste o bozo mona bango. Na lo monite. Boko mona makambu. O bo frakwa yemba makambu za minene, makambu za meke, makambu za kolo. Yango so biso bituni. Vous attendez que Barember wana, Barwande wana, ba M23 Paul Kagame ayo que la bino mawa alors ba kemino ba M23 bobima bozo ngamboka na biso au lieu peuple congolais tout ça c'est so patriotique le ko la Tshisekedi déjà est capable ya ko senga de rupture diplomatique et puis ya ko déclarer ouvertement guerre entre ces deux états où bazo continuer ko boma ko tuer ko violer ko sasa na mopanzi ya est ya mboka na biso question tozo mitu na tozo comprendre te tirer le oyo. Yango bozo mona tozo benga toujours conscience et patriotique. Fait dis-moi tout ça na conférence na ba maman aussi. Et puis il faut attaquer ambassade à Wan. Biska tout. Vesa kare galon atambola kina kina tina côté ya ambassade ya royaume ya nini ya Grande-Bretagne. Babi singa que non pour le moment place boza na résidence na bino bo travail mais bo man sa drapeau na bino vibe attaché za na mboka. Oh bien bozo ça la ba négociation na bino nde boyoka na Félix. Mais au peuple congolais so yoka. Ndenge tozo pesa mot d'ordre awa. Boye ba ngo kozala dans les jours à venir. Isengo na bino oza mukendenge Jean-Marc Kabunda aloba. Aujourd'hui, ce n'est pas question à polichinelle.
Pour comprendre que procès à Vital Kamerhe na Tshilombo Tshisekedi Wakaname, les rebelles de l'Afrique, assassins, le col Paul Kagame, makambo là vous avez saisi sur la télévision, Zoka, Isalaki Nango, maman na théâtre de chez nous, le lo on na zoloba awa, ancien président nigérien Ayaki, na mboka na biso Nigeria plutôt. Asa parmi ba grands producteurs, ya ba biloko ya kolia na mboka na baon. Mais likambo ya kokamwa apel sina mawa. So Nathalie ka papa Jijiani. Nathalie mosi na e. Nathalie ne babokela papa na biloko ne libanda. Nathalie Kamerhe. Pasi. Ba jeune photo tele mato benga na bato. Lelo oyo boye. Kamerhe na bureau ya Tshisekedi. On se pose des questions. Kamerhe azaki wana qualité de qui? Vice-président de la République ou bien directeur de cabinet bazongisi na toyebi te peuple congolais. Rôle Kamerhe wanda ko ka rôle ngo bomoni facilitateur dem kodio. Ba Kamerhe basila soni na mboka. Kamerhe avandi wana na Félix, directeur cabinet Félix ataka komona ate, mais Kamerhe était là tant ba ko yamba président ancien président ya Nigeria. Bon, tous les Congolais se posent des questions à qualité de qui Kamerhe azalaki wana. Donc rôle Kamerhe ba pesi pas Félix ya kozala informateur pour le bien kotamo na ambassade, a kotamo na ba parti politique, a kotamo la civile pour na koluka kosolula pour na makambo ya Congo. Ceux qui zaki na mboko bato mituezo ça bien. Kamerhe ne peut pas revenir dans scène politique. Parce que oh non, Félix a joué Kamerhe adversaire de taille na ye nini boye. Boye bango Kamerhe ça hypocrite. Asa lokola sucre. Osoli ya sucre ne lengi na ye mais retomber nango diabète. Vomi olia pilipili ba no a muto na li a swinga pona banga. Regardez biskambo que soki de Félix na master na ye. Bisiba memi mboka. Bazo gérer mboka lokola. Esika moko boye. Patrimoine ya papa Vital Kamerhe atikala Kamerhe. Papa Etienne Tshisekedi atikala Félix héritage Congo. Bazo sakana vie ba Congolais. Pour vous dire que nous sommes les canaka na procès en 100 jours. Na mbongo ya rétro commission à 15 millions. Isalaka cop. O Félix abeta. Yo mwana mère na ngai. Yo yibabwe. Ovana na prison to ko laver. Bota la Kamerhe be o Kamerhe. Babiloko ya boye, il faut pesa biso bilenge passe candidat to bima ba parti politique. Mais tout ça la jeunesse moko comment est-ce que mutu lokola Vital Kamerhe oh déjà politiquement bo Kamerhe azana un mutu bakolanda ete donc bon Kamerhe siko ba yibaki na procès à 100 jours na rétro commission Kamerhe siko ba immeuble pour autant sabino que moi Kamerhe je suis le tout puissant AKM mission ba pesa ki Kamerhe na Félix yango bo bandi ko mona yango bo consultation mutu ali boso ba bengi ancien président ya Nigeria na kati wana Kamerhe était là présent na masolo ba solo là donc Kamerhe c'est une carte jonquière au boye ba Rwandais ba tiela biso na mboka pour na ko contrôler pour na ko surveiller opposition et puis pour na ko même ko affaiblir yango mais tant oiseau ba kono leadership éclairé mais leadership éclairé azana ba ministre na kati ya gouvernement union sacrée azana ba député ils doivent s'assumer. Yango siko bozomona na contexte o bobine bo kene élection na batu ya boy. Kamerhe yemoko lano. Félix no position ba ke Kamerhe za Burundi. So tozo mituna vraiment makambo nyonso IDPS lo ba pona batu oyo boy. Ba changer nationalité kaka na 2019 tuna mukana kongi ba ko. Bon mana ba parti politique. Ba parti politique ko futa bino ko moko te monnaie d'échange. Tobunda bitumba ndenge biso na ba mama Osea Lumumba na ba kamu ya l'homme puissant na Moïse Ngombi pour que to sauver mboka au Congo mboka ba ko batikela biso soki que biso bilenge to telemité bon moi ndé na elelo ana retard na uti na ambassade ya Angleterre ko utika ba mikanda pour l'activité de se préparer yango
Et puis pendant la lettre na l'ambassade d'Angleterre pour na kosenga bango soko jazz pour na ko mettre bango à garde na makambo bazo comploter contre RDC ne bozo mona wana ba parane e Rwanda ba signer ba accord na ba société ya football Arsenal visite Rwanda is killing mais ba britannique koto bazo sa biso ko caresser biso koto boy baza ko so biso baza ko sa biso ba ko ki sa biso passe yona kenai ko bisa monsieur l'ambassadeur ya Royaume-Uni vous devez arrêter les comédies nyoso bozo sala wana parce que tout ce que vous faites to yebi yango mais sauf que tozana ba traître et ça même na kati ya résistance bisika tozali bandeko to ba ki boya to sangisa force aujourd'hui ne sont plus là balandi pouvoir yango bozo mona ba diabolisation wana ba komi ko diaboliser yango n'importe qui n'importe quand à tout moment pour na koloba que non mozito akei na union sacrée azoli ya mbongo totika politique wana mambe politique ya mutema mabe futaka te biso nyonso tozoloba to sangisa makasi bomoko pona ekolo to benga na Félix Tshisekedi parce que schéma ya malamu oyo boy tokolinga ezala élection crédible transparente pour que na 2023 ba o ba kokene élection ba kende biso pe to pondinze la révolution to kene pe nzela na biso mais to okuta na ropo parce que iska to okuta na ezaka kombo nango Congo yango na bozomo na pasi na ngezali ke ba activiste ba ngeba tambo lelo na Goma ba empêcher bango na régime ya Makila na régime ya Bondoki ya Tshisekedi Chilombo akana Kamere a réapparaître dans la scène politique permet à Félix tant que non c'est Kamere qui elle faisait le président ba combattre ba oyo ba tout moko bo na bité so ba cerveau ya batu Kamere Moibi Kamera Sili ba Jean-Marc fait seulement dans la 10e mairie mais aujourd'hui Kamere Susu azongi po aya ba pesa un projet à 145 territoires ba pesa Kamere rôle oazo ba dit ba pesa aza déjà na rôle wana ya kotambola kokende a okende pe na okende PPRD na okende na SID na okende na parti bu tala peuple congolais to fungola miso makambo biso to bisa bino awa makambo minene za ko salema oyo boy ozu Kamere na bemba baza déjà ba miyebi ke non politiquement bo baza ko exister te mais nyonso wana bazo sala pona nini pona koluka ko récupérer bambongo mais nazo ebisa bino ndenge za abu di kombo ya batu ya régime ya Tshisekedi déjà les États-Unis ba sanctionner ba kangi ba avoir na bango kombo ya liboso famille ya Tshisekedi ba sanctionner ba Shadari ba sanctionner au pays régime ya Tshisekedi ya on a dit ça que bino que Jean-Marc Kabundu na lobité so Jean-Marc Kabundu ba ko conseiller peut-être lobate mo Jean-Marc Kabundu ko loba vérité ya mbongo zo bima no bima avant nande ba na ko lia mbongo ne poka Kabila vous allez voir la famille Tshisekedi dans les jours à venir batu wana ba ko tikala les plus malheureux na vie na bango de bazan de génération à génération mais na liste nga na yebi kombo amboso pesa na kati Jean-Pierre Bemba nani oyo boye Modeste Bati Lukwebo na liste ba saction bato ba sanctionner bango mais ce que biso tozo mona biloko ya boye biso bilenge bato nde bazo saka na mbongo tozo continuer ka okanga mana bato wana bozo bolingi vi na bino obe to milingi te nzela o biso tozo pona yango oyo boye to coopérer na ba Russe mais botala bato ba koyiba bitumbo biso tozo bunda ngo bieka to bunda bitumba ya Congo mais to biso nyonso tozo ba congolais te parce que ministre de défense ça en droit te okene représenter biso ba jeune congolais parce que to yebi bato la ne baza coopérer yango bozo mon importance tozo soba awa tozo sensibiliser ba congomani totalement Congo est en danger Congo est en danger bon c'est la tête que no bato libana ne mutu bakwa pona kosisa makamba kuluna problème est entre biso bon c'est la tête que ba ONG ba français wana nde yango ko ya pona solution non Kamere ata balimbisi yo pa Félix Tshisekedi ata justice ya Nzambe limbisi yo mais peuple congolais ko bosana ka histoire na oté exemple typique total Jean-Pierre Bemba 2008 Jean-Pierre Bemba ouais 2006 Jean-Pierre Bemba 1998 a outé na prison est-ce que Jean-Pierre Bemba ça na poids yangwana bozo mona ba Bemba baza ba fruit ya ba Rwandais ya ba Ougandais parce que bato na mutu ba zaka ba parrainer ba parrainer bango yango bozo mona tilelo botinde biso tozo potana aucune déclaration faite n'a pas de président MLC
y compris Vital Kamerhe, pour bayebi quelque chose, makambo bozomona au Félix na Kamerhe bayebi quelque chose. Yangwana bomoni toza ko éveiller, toza ko conscientiser pour la conférence totale sabino véracité à makambo ezoleka na Congo. Et puis ba orientation biso otozui. Pour vous dire que non bato na bako sakana biso te. Biso za basi na bango te. Peuple azo souffrir, bango na biyenga, bango na ba champagne, ndenge bomona na Kamerhe akomi kaka nazo ibate nzambe. Ah. Kamerhe na Félix surtout moni na bureau na palais présidentiel. Ah, bilenge ya Congo ba mama ya Congo bosunga bitu. Bosunga biso pardon na bondeli bino. To benga na bato oyo. Parce que bilongo tant tozo mona ngo. Juge yani tire le o Félix akena na famille na kokosa bango. Ata safra pa matika ko sote. Ba boka biloko na bango libanda bana juge yani le ba komi ba fazer. Donc a ouverti à procès à Kamerhe. Muto bimaki victime papa yani akufa. Fermeture à procès à Kamerhe. Un avocat au magistrat bah nommé pas Chilombo akufi. Bon, surtout ça qui n'a beaucoup ça. Pourquoi ne pas faire audit kolandela na Kamerhe? Audit yango za ka pona babiso. Bolanda ka biso na sima. Pona ko bomba biso auto sotel mais pona mboka na biso, les Congolais nous devaient ouvrir l'œil. Bota le Mali. Ndeko moko atinga ba photo na Mali. Est-ce que Mali pour na ko benga na président bango soki bango bateau magique. Pourquoi biso ba jeune? Nabi ke pour ça que non nzala oui. Mais nabi ke non ba diaspora ba otika biso te. Ba ndeko na biso ba Congolais ba mama na ngai. Bo soutenir biso poto resi bitumba oyo boy. Ebele ba jeune abinde ko Bruno na besoin to bimana ba. Mais total akande sur libomo ya nzala. Soki na bimi journée na nga mobimba na ngwa ko remplacer ngai. Et ça passe. Il y a un ici, la fin du mois. Vendredi, je crois que vous allez la fin du mois août. Vous avez une conférence. Vous avez tia pour la koyeba. Monisco. Azoba okene pour la nini. Et puis ambassadeur Rwanda za mboka biso pour la nini. Nyoso wana yango tokoya siko kutali sabino peuple congolais. Tozo banda ba marche. Na Kisasa mobimba. Soulèvement populaire déjà yango biso bandi kuba ezo banda na mois de septembre. Soki bakoboma baboma soki pe ekobonga ebonga kaka mais biso société na biso zali Congo il fait bonga. Félix doit partir. Félix a okene te kana tolo ba réseaux sociaux mes chers camarades ba résistants misunde na zomo na bino wana. Félix il faut ko tele misiko ko pikola Félix na kitu avandi. Botola makamwa bakomi ko yibaka ba projet ya bato. Projet ya te que ya umbu obo lemba imbo bako sa inauguration. Ezaki projet ne bana depuis 2013. Eza doya ba Corée à Sud. Et puis, comme si on a bila fati, mai wana basali na lemba umbu, eko alimenter 15 quartiers à Pamba, mais pas 15 provinces. Mais bota la régime bien conscient. Régime a bien bossé na Félix. Makamo ba ko ibisa ba na réseaux sociaux. Est-ce que tout ça a besoin sur moi ba spectacle wana? Tout ça na mo posate. Ya mona bengi show moi na Congo. Ozwa kanda wana. Talaka Kamerhe. Talaka ndo bana kola la pongite pona kolanda procès wana melelo obwe Kamerhe ay kotali sabiso abibotala na otonga immeuble na mbongo wana na liaka ona kona kotela ngo prison et puis so kanda Congolais fungola maele Congolais wa maele zwa maele 3 ans 4 chilombo sale lote Congolais wa maele tobima na politique ya populisme tobima na politique ya mutema mabe. Tant que le bawa et comme te Bruno le bibongo to le babongo te ponani tozo bunda bitu manzela moko pourquoi li pambola baninge ko musabino motema pasi hein ce qui va passer à l'ebolozo mutuka zela petour na yo oli ko diaboliser ka batu naza porte parole à kuluto ale bolozo te mais tozo tala siko lito ale bolozo zo bunda eza munene par rapport à balite baniko mayengele botika biloko wana. Tout ça en place moko. Tout ça a besoin d'aller bolojwa, tout ça a besoin de X, tout ça a besoin de Y, tout ça a force wana pour que tout benga na Félix. Mettons au bout tout ce quoi na niveau obo. Botala na est nde batu bazo kufa. Ndengo zo na démission na minute obo. Moi na moko ya moi si ba otiko zo na est. Na kwa mutu batu bazo kufa. Gouvernement s'attraque.
et là comment côté bazu comme ba mesure ce que to lobi awa o to lobi mabe ya on a sengi na bino bande ko ngai ndena to bandaki opération oyo boy $1 $2 $3 $5 surtout 100 personnes to kangisa déjà $500 et ko sunga biso pour na activité à les 15 autres projecter activité donc il y a mon vraiment ba petit faut ba bima il faut ba petit ba solo là soutenir biso comment on a que $5 na wana za musalati $5 ne ko bambisika moko numéro ezali plus de 143 81 73 11 702 ndenge boyebi toujours maman aussi a zo forcé santé à maman aussi a pesate et ça bien sur mon même longi na elle est très abattue mais tant que zo telema ko simba je crois qu'il moko botali sabino to kozala wana et puis to sengi na bino bo s'abonner massivement na Océan du Congo parce que ils a chaîne ya libération ils a chaîne ya vérité oyebwe to lobaka lokuta te makamu to lobaka abo izaka solo et puis so bo vérifier bo mona que non oui makamu les a vérifiable bat mutoko la mbata zo toucher $855,000 américains musani mbata saka na assemblée nationale bon mona nde bato bazo koma bariche donc pour que ça $1 million américains et ça na soki kaka ba 20 000 et quelques de dollars à peu près donc bato bo baza sa pitié ya omoni ba américain batali ba lobi non Congo so kene na okufa comment est-ce que bato ba cause à pauvreté na niveau oyo to comment ko vivre na zéro à l'époque to ko vivre na $0.99 par jour mais le long de na zo bisabino vie à congolais pour vivre to kiti disusu na $0.75 par jour et puis na minoko na bango to matisi mbongo ça mbongo bo matisi na wenze kuna est-ce biloko kiti ça combien fait combien 2500 mbuma yangu be combien kotanga et là vous nous dites que non Félix c'est diplomatie agissante tala bo yo be ça biso ba bakua on a bien ici bana nga tout base nanga tout ya masina ba petit nanga mapela fait du mois il faut qui ça il faut et ça Félix il faut ça na regretter na oignon sur les cani kota la niveau ya trahison Félix a trahi biso na camere mais to yeba ki yango déjà que Félix na kati ni moko na za bosembote auto zo mona oyo et puis so ko kanda po bima na parti politique ou ya ko se gendre na biso na numéro to tiona na plus 243 81 73 11 c'est-à-dire pour que to bunda lobito mona Congo ya sika ya lelo na suki awa boy ndena bisabino toujours la peur doit quitter nos esprits parce que ce qui ba papa na biso en 1958 ba lumumba ba jeune technologie ko de ça la quitter ba risque ko bengana ba belge bon ko biso auto za na monde avancé pourquoi ni les ont empêché biso ya wana bisa bino so ke na maison communale ya masina bo mone ke komo ba chai wana kanga maboko so ke na victoire ke ko ba chai wana et que comment peut ba chai ngwa bo pona ko la sa ba jeune pongi ils ba signe mon que non ba jeune photo tala ba bilo kona normal parce que comment ko lekelanga que non maman Marie ba lever maman Marie mais na changu lo que ça limite il faut monde de spiritualité et ça là ba mvuluzi bo accompagner biso ba chef coutumier beaucoup bo accompagner li oh il faut tout le monde a guerre des causes ba mboka nyo Afrique sur conscience pourquoi biso tozo a conscience to linga ka ba to libana ba ko si c'est pas problème na biso non ils a problème ya ko banga ilonga ya mitu na biso la peur doit quitter nos esprits ou ils a li kamba mabele sangwema Kilombo a ko za sous te président na Congo histoire à Félix c'est vraiment il faut que le ba cadena minene ko tia ngo puis ko zo ko bois quand on a fleuve ya on a bengi bino bo soutenir $1 $2 $3 $5 $10 ngana soki wana pour que non activité tozo sala oyo et le côté ça qui ya l'autre fois tout ça na besoin na bino ba mama na nyoso o bozo tia biso na bondeli o bozo soutenir biso na moi muke moi $10 to sangisa na auto to za na ngope biso a Zambi apambola bino et puis azongisa minene na kombo ya ba martyr nyoso ba kufa pona Congo o biso pe to continuer ko bunda pour que tout bon a changement na kati ya mboka na biso liboka pe puis les sila sona mokolo moko te soki Nzambe alingi to kutana na bino na mikolo ezali ko ya
matondo.